na okele sou bien koloba ke ba fani bakaboli biso ba fani batinda ka yalinga mbala baninga na tuni question wa mama top et bon on a talobaki diamant du président en nominé en tout cas ya devine kimie akimie ya okokate fuite de Mahomet de la muto akimate et ba mama luki mave et ba mama luki mave normalement tu sais ba bonnet bele faut la confiance ba bonnet na o si la lekaka bango on va na mutabongo tenga la sefe na idée wana chose appelle la solo au sali bien kaba wana en tout cas na félicité yo na télévision au sali très bien parce que mutu o yazo trahir déjà famille a mutu boko vani sikamoto ya naza na mbali wa assuré OK so ga leli lisu passe na butu na tongo mbongo ya ki hôpital d'accord mais yesikoyo si lelo place on va na ikelevé au monte ka yo kaka mutama pourtant on a ba dikambonga na yebi yo so sala se contrôler par rapport na ofinga non non ba yele bakata bakabwane la ni ba fali mutuka bakabola bango to luka bokonza lola mama tika biloko eza bien te mwana na o asongi a imiter yo La ville province à Kinshasa solution eye pona mitu kanabino tunangani ni mwana mama établissement force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yelibino solution pona ba mitu kanabino oye mwangana ezana matutu établissement Fordi Atialibino débosselage peinture pain fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bébé po ekozonga elengi na nenga kosakana te sepelas na sepelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na nenga kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa ngo dada otuninga établissement force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa établissement force de Dieu kidakadaka na yebiso gu keyo poto na kati ya Kinshasa Texas na République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration esalemi après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye ezalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobetama wa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design
ba carte de service, ba carte de visite, invitation ezali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Bazali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobandana A4, A3, A2, A1 na A0 ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse. Nzambe pe kokodi koko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo J Graphic Design. Otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba. Sokyo l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba. Kota na J Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso. Ah, J Graphic Design, la qualité c'est notre devoir. Ekeyo! Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababouné Nabiso, Bainyoso, Bamisana Kolanda. Dorcassé Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Partagez vidéo, likez et commentez. Il y a une façon ou manière de nous soutenir, Dorcassé Bolo Coco, Abakouk, Gauloise. Nalingarabino, il y a trop pays à Mingi. Et merci beaucoup na Kolonzambe ou ya sali kitukuta na bino mokolo alelo, en tout cas que le bon Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino il y a trop et merci à les bombuta mufinuku ya Europe, les bombuta mufinuku ya Europe balobi motema moko ya mutu ya zara motema moko mi balete motema moko ya mutu. Les bombuta, bisous à toi et merci à Tipe Bokana l'Orient de Bruxelles. Merci à Sam Coucou les nécessaires. Merci encore une fois de plus Hervé Mbikaï, l'homme à battre, l'ingénieur depuis Katanga, merci Nayo et un grand merci. Et Naboni Toubé Belge Noir, et Bino Yangoyo, Francis Bandoubo, l'honorable, Mobala Madiva, bisous. Et à toute la famille Bolo Coco, je vous aime, je vous adore. Pichou Sadam, Motemananou Doma, Brigitte Mavinga, la maman de Magali, David et Gédéon, Nakati Yaswedo. Je vous salue, Ndega to mesanara na ngonde to lobaka, tout tchaba jama, tout partager, tout commenter. Balobi leyondo lelo. Ngapenza mambo. Na obite avant ngala loba linga batu baloba. Moi batu baloba après ngana ça fait du bien. Donc tout partager vidéo oyo et merci na batu tout oyo ba consommer démasqué du début jusqu'à la fin. En tout cas, bravo à Sila Bissalou, bravo à toute l'équipe de SB, bravo Nabino Batunio, ça obo pesa qui énergie Nabino, ba artiste obo participa qui n'a qu'à film démasqué que le bon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob vous bénisse. Il y a trop na nenge ya rosaranati parce que c'est grâce à vous film Nabi Sebimi Elengi. C'est grâce à vous, film Nabi c'est Tamboli Kitoko. Ceux qui binoté, to hebite tonga ki to suka wap. En tout cas, Zambo ya kela likoto na se apambola bino ya trop, mettons les matés. To continuer. Déjà bakini baroki malisous. Voilà, je suis avec Miss Lolo de la presse, Washimatondo. Hey, merci à ma maman chérie, maman Ebengo Georgine, mère Nanga Botanga, veut dire qu'à c'est nga cadeau ya kitoko, maman soit bénie, longue vie, maman, vraiment pambole langa yo, osal encore en vie, et sans yo, na ebité mère Nanga, Miss Lolo. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Dorcas Bolo Coco. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous les abonnés de Bolo Coco officiel. Bato Bolanda Biso, Bosipela Namsa Biso. Voilà. Merci et puis nous va beauté. Bon, continuez toujours. Et puis nous sengaka Bato au Bolanda Biso. Bon, s'abonner massivement na Bolo Coco officiel. Bon, s'abonner pe na Miss Lolo Moto TV et ça l'a bien et ça va soutien. Na pesi mbote belé na ingénieur Hervé Mbikaï, l'homme à battre, Mbotebele na honorable Francis Badoubola, Mobala Batama Diva, après Simbote na Boni Toubé, Babi, Boni Toubé Molati, Sibel Noir, na Pession Mbotebele, Tipe Bokana, le Lorient de Bruxelles, na Pession Mbote, Ebele, les bons boutas, nous finissons Europe. Les bons boutas, nous finissons Europe, na Pession Mbote, na Pession Mbote. La personne qui belé la vieille zico palais, ça peut de palais, en tout cas de la part de papa là.
na Paris na pesi no bambote belé bambote comme la maman Zozola Inde bambote comme la maman Gerda Kidinda maman prophétesse bambote comme la maman Elisabeth Monjembengai na Suède bambote comme la maman Limbizi hymne national et comme la maman Yvette Pemba et comme la maman Fima Yemba et comme la chouchou na nyota ya bisomoko na kati ya Londres et comme la maman Katika Nika na Canada na pesi batutu o bolingaka biso bambote belé merci beaucoup na sila bisalu démasqué yaki tomoni bato belé bazaki démasqué film kitoko en tout cas idée wow merci beaucoup et na ndenge esili bien parce que début ya film na shit ya film ndé toyeba film ekomami voilà donc na pesi pe Akimi na pesi yo mbote Akimi te mais Akimi na mbote donc bye bye Likili pour akoki maramute Zambalela, voilà, je vous aime tellement. Maki cette volume de télévision d'ailleurs, émission Abissé Bandi en tout cas aujourd'hui. Léonjoleo. Donc mon collègue la hier à moi na ende lelo. Na kikongo balobani yango. Na orashi oza mukongo na kikongo balobani. Mvugula mvua. Léonjoleo. Bonne santé. Oui, Nzamba zo batela, santé za bien. Voilà. Ça qui bangula ba koya ki déjà. Des satan na koya ki ba koya. Nos talents ça va hein. Talent donc talent côté na makolo. Donc Nzamba sali déjà. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Namadjabou Rafik. En tout cas, Biso Tozawana, toujours continuer avec le pasteur Mike Kalambay. Bientôt Stade des Martyrs 2024. Nous sommes là. On fait la promotion comme il faut. Des amis, c'est le bien. C'est rappeler madame on a habité Biso Zana. Merci Nayo pasteur Mike pour la considération. En tout cas. Soutenir en tout cas en tout cas babi pour yembela nzambe za o bon de la nzambe pour la deuxième fois louer Dieu même quoi adorer nzambe za rabia moni za ba temps mususu faut se défouler au kepelio mitiki na maboko nkolo mati penza l'adoration tant on zonga penyo kinso tetikali pepele asumu nyoso sala etikali nango e comme nango pepele donc na nzoto en tout cas tozala wana na stade des martyrs pasteur Mike Kalambay to soutenir yo oza mosala nzambe nga pena na comprendre que ozala mosala nzambe tango ba prome komela kao na se rappelaka na nzembo Marie Misambo ata nalingi na pengwa natali mosala osala kine kulusu na telemi na kupoli mabele nanga nalandi nzela na ngai masiya Yesu donc pasteur Mike Kalambay en tout cas c'est un homme de Dieu. Voilà, merci beaucoup à Miss Lolo, Tosolana Yomaramao, Animi Kinara, et tout le monde démasqué, et Bandi Bisso bien, et puis qui bien. Mais nous avons vu notre frère, où il y a Koko Sabatou la télévision. Et comme ça, la comparaison, il y a démasqué na série na bango, et qui a démasqué d'autres à la maté, série na bango, il y a plus n'a pas vu que démasqué. Mais tu vois, au lobby, tout le monde, il y a une différence entre Bisso na bango. Démasqué comme il y a déjà 100 quelques. Premier épisode nous a 190 000 vues. Yango faut comprendre. Bango de bazambo bazala bango na mbonga megate. D'accord. Même émission na emoko atala raté azo aka attention cameraman na ibisi monteur ibisi que émission koti atinele lien atali erreur na yete azimba moi partager yango molaka lobaka agreement. Ozo comprendre. Pour nini po erreur ya salaki. Atalaki yango te. Azumba moko piu partage kapotalama. Toza biso so toala YouTube. Makasi. Lelo mutako kosa mutute. Azate. Onganya na zabo na beti 100 000 vues kala. Kala pona to manoke ko vérifier te. Mais lelo so mutalobi ke nganya na zabo filme na nga etalabi koleka oya yo. To tika na YouTube te. To beti comme chaîne na to bimisi ba nombre de vues. So to kenelo ti place ba kena ko vérifier combien de clics, combien de visionnages. To ke peut to ke talela yo. OK. Parce que yo mutu mo oyo lobake film na bino etalami koleka nani démasqué to sa course. OK. Est-ce que to sa course? Donc est-ce que batu manga loba bayeba? Bayeba ba ku boka na mensonge kasi na télévision. To ka na mensonge ne lo ka na YouTube. Le lo ka YouTube eza télévision na ngoyo kosa.
Eza TV, babi SB TV, officiel. Yo côté dans SB tala, vérifier. O capturer même ma vie wana, o capturer ma vie wana. O yepe na wa bino capturer. O tsango boy to babi kalati. Yo wa beta li solo yo loko yo monité. Mozo beta li solo yo mtozalo na megate. Na mega o comme na moins cher. O ko 3000 francs un gigo, tali pe na ba vidéo na yo. Oh. En tout cas. Bino ne boa batalo kuta biso te biso sala course na bino te biso sala nde musala. En tout cas, on a Babakouk, Basel Moussa Makassi, Babakouk. Félicitations à nous, en tout cas, parce que tu as le film comme il faut. Tu partages le film comme il faut. Et tu as aimé comme il faut. En tout cas, la Makassi à Restauranaté. Bonne Zalara, tu continueras toujours. Et puis, tout le monde, on est là, vite, tu continueras toujours, ma vie est à la macara, parce que être si la zone de Bisso Moussa, Bisso, tu as repris les meilleurs, on habite, ça fait du bien. Miss Lolo. Oui. Something award, something award. Mongita. Mongita. Mongita award. Mongita award. Tu as dit que toujours, tout le monde a battu, a nominé, tout le monde a Bel Art Télévision, tout le monde a SB officiel, tout le monde a mon bâtiment, belé, a nominé. Dans la catégorie, tout le monde a acteur, tout le monde a Omarika Bongo, Gesho, Pierre Ndombasi, Bazara moins belé. Mais à notre grande surprise, tout le monde a qui nous a biso, nominé qui est, na combo ya, tout le temps combo. Yeah. Mais le roi est dans qui m'a comme on est à Kimi, on nous saute à comme voilà, il y a une biso kabakaba, tout le monde qui peut battre naïe, communicateur naïe. Parce que nous, on s'est dit que nous sommes des fans de cinéma, mais nous ne sommes pas des communicateurs ou des communicatrices. Biso tozali ba fan, parce que si la biso ne nous paye pas. Donc, si quelqu'un dit que je suis communicateur ou communicatrice de peut-être Yamoutoumar, c'est-à-dire que Aza payé par Moutouana. Si, si. Aza le bulletin de paye naïe n'est pas Moutouana. Donc, nous ne sommes pas ma communicatrice ici la biso. Nous sommes des journalistes. On fait des analyses comme des journalistes. Ouais. Le reste, on a besoin de ça parce que si on a le barango, dans un bulletin de paie pas si la thé. Si la bissa ne me paye pas, je ne sais pas comment foutre au ministre. Donc, on va avoir un salaire que je ne peux pas être communicatrice de si la bissa. Donc, c'est comprendre côté wana. Ma identité, on peut d'abord identité na bango. Allez-y comprendre. Mais à l'obé na biso, ma communicateur n'est pas belé là. Bon voter, mais c'est le pourcentage à vote. Quand SB est dominé ma cassi, voilà, maman, retirade de commis. À cœur retirada. A bandité, il y a un cocaté. En tout cas, un cocaté. Pour la minute, on peut les atteindre ici là. Ok. Tout ça, on va jeter d'orcas, ta oisa ici là. Nandenga ma bête. On va voter selon le nombre selon le salaire de la moussana. Mais qui m'a pourquoi? Il y a ça abonné belé. Normalement, tout ça va abonné belé. Faut ça la confiance va abonné là haut. Si la le kaka bango. Si la ya mukolo na bango. Si la za ya mukolo na bango. Yeah. Pour si la kimite. Ok. Muta qui mate. Et bah mama lou qui m'avait, lou qui m'avait. Et bah mama lou qui m'avait, lou qui m'avait. Zalawa, il retiré de ton boy. Donc zonga. Vraiment. Mon guitare dit des okata li kambwango. Mon guitare. Et ça te que mon guitare non zozinga wa. Parce que mon guitare do peut ma pesa ba tu peux ma prier belé. Ni boso ba kena na mon guitare ma zoga ba prier ba boya te poani. Aussi la domina ba on la oui trop fait. Yeah. Bon ba ngasi la za ya mukolo na bino. Au moins, si on est réversé, que non, bon ça la moussala té. Et ben on va bien le coup, tu vas comprendre que yé kaba c'est qui n'a pas ni de dé. La quanta. Il fait que ça moyenne carte Michel Boité. La cause était kaba ça la bien té. Ya tika et là elle a dit sentiment pour ces datés. Elle fait ka. Elle tika ya. Ça les gars mais babi kaba avec un pourcentage belé. Tara ba tena na dit na 4, babi avec na 14%. Bon moi il y a comme 12%. Et bon, on a ici la biso. Si avec un pourcentage, je maman a sauté l'équipe. Mais ça, c'est ça, c'est corruption. Corruption, tu as la panane. Et ça, il y a vote.
yango tomona ana majabu tango bana bosa la compétition ba zwa bango ba oleka ba comme voter bango même tomona ngo pe na ba Vodacom ba votaka elle comme voter si la la corruption et pas nani ndasali ba problème qui ni bino ma corruption problème kendi mutambo bongo ke corruption na nini to pia ini mutambo ale mambo problème kendi za ko ba magistrat baza na 4e mérite bazala mbongo bana na ndeni ko corrompre obana neni bapapa mikolo babonga déjà wana avali bo azota dossier na o ozana to libino ngo bosala bozo ngo le basunale biso te ba tonton mari bazali batumusu balongo te ya balongo ka 2 personnes ya na dina zati balongo ka 2 personnes ka yena mwana na yena mwasi wa finga isila esili nango ya ba kokate mishu mbele azawana ba kokate e ba nominé ko mishu mbele pe nominé diamant du président a nominé en tout cas ya devine kimine akimiye ya kokate fuite de Mahomet de la Médina de lokuta ya Michel Joabien fuite de Mahomet Davina fuite de Mahomet Davina et puis en français ya français zaranine batu baya na français de babomisi mbokoti français de batu babomisi YouTube babomisi théâtre OK yo kasi biso talinga na tato zaka na biso na théâtre na biso zalaka bo muta français zo bateke o mukolo o leki azo manquer mukolo respect sans que toi à tenir compte que muto aza mukolo nanga d'accord niveau de politesse c'est quand na théâtre ba la français na lingala te tu vois Akimi na Akimi Davina ba Akimi Davina Monica ke bati Adlinda batini bebe ndenge bitina moi je peux être là azande ataka ki grande dame na ye fia agitation fia sitoche o bino mo comme ça ngota la muto benga grande dame muto ni ozo benga grande dame Davina po ba mino cher atia il voit ya dino ya aide-moi aide-moi abamba mes dents wana mino cher te ya isa combien so qui na sebe quoi au somme on a combien mino ma cher combien ba somme on $5,000 ah ba comprendre que to kokate ici c'est si là combien ma case combien ya cage ba kani arbitre azate ya ba la mi sengel nga abandon na kata mambonga na kokate retirada mais to retirer to zong sao mais ba bibo doit trouver tout ba communicateur ne ba bibo trouver tout ba pesa ngo aussi là au moni ya na website lo mona tous les trophées oyebi musala to salaka eza rappela ba mérite nango même ba musicien ba pesa ba na mérite ouais pour ali ba pesa mo musicien wa jouer au trophée kingali musicien a joué disque d'or certifié na Snap musicien a joué ba trophée pour ani eza ba otala grandeur na yo na musala et puis ba considérer yo ti Mongita Award biro ya Mongita Award de Vandi ba tio kasi oza yo moko la théâtre oza yo moko to komaka considération d'accord ce qu'on y a donc c'est une gratitude condamnable et pas tindi ba avocat na ye abi yaza atindi 4 avocats il y a 18 avocats ya am soutenir kana avocat na moko na longi il y a bon ils andeli comme avocat to ezali kambuke yo ba pesi yo valeur pour attendre un trophée ya meilleur te mais quand on paye médaille d'argent on appelle des bronzes tout le monde bat ba utaki ya ba yaki ya kobeta ba jeu ya francophonie ba misu bazina ba oka ba 4 médailles miso RDC to 34 médailles ba misu na moni pe ba jeu ba 20 ba payer belé on se comprend mais misu pe ba jeu ba médaille de bronze aboya de bronze pour abatie na catégorie sukate a su médaille wana parce que ba honorer ça ba titre honorifique ba boya ka ngote c'est de l'orgueil. Et puis il y a d'autres personnes il faut longola la carte bureau na yeba conseiller ba il y a limite ba mélanger te ba limite na ba mélanger à tel niveau na ye fille ça trop bas ya lokwa ya bonga atika biso tuza na se to mata nzamba lota muto azana se avant de na miko na ba grand alors na fula commissaire mko atombolier ya ça na un Samuel so tanga on a Samuel au mona de la poussière il te fait asseoir avec de grands alors on est indigène à fulu à bâtir sur commission à tomboli au likolo batu tout au monde a ba bonga le na vie ba banana se OK au moni olokinga eza na mutu moko te o ayaka mba moko boy ata na mbonga tata na yo pose wango pe il faut que ça age moko boy balobake pour mutu hériter azo héritage o faut que ça age boy
so oza bébé ozwa te ok et puis mpo zoro mpeza na baprocédure faut ke pa notaire anotifie yango oh yaya tika ko toyebi mpe mwa ndambo ya nini ya makambo en tout cas boyebi mpe mwa ndambo ya makambo me tokosinga na kabaka basala retour zonga na place na yo me bayebi komona kabaka ba bongo esani bongo so balobi kabaka ba nde bafingi kabaka ba eza kofinga te ministre social nakabita yango maître fois en tout cas maman sociale tolingaka wana mwa mingi Miss Lolo sortie médiatique ya bijou babengani il paraît alongo porte parole ye famille Libota babengani na famille Libota babengani ye mpona bapanzani bazaki traître bakofana na moto abongo te nga na sepe na ide wana so eza mpenza ya solo osali bien kabaka wana mpenza en tout cas na félicité yo na télévision osali très bien parce que motu oyo azotrahir déjà famille amotu bokovana esika moko te abotami déjà bongo omoni so moto abotami na motema maba okola nango nde balobaka liopard achangeaka batache na ye te moto achangeaka nature te bakamisa mayemba ona ndiama mobola au changer tâche à léopard comme ça on y a niao donc elle a déjà que motoyo tina ti a trahir penga habité ngamoka ni muna za makambo sala azala iloko ni osala kaba ko kanga ba photo na TikTok na ba vidéo ko publier vers opération quand tu as une balle na ce que déjà jour wana ya ngai ne la zabone nazaka na somo te ya moto soka bali au contraire na pesa nzabe merci pour célibataire moko apo ici célibat nayokoyisanga mpasi neti na nini mpasi neti na nini yaya nakoyoka motema mpasi soki neti ke mobali yango azalaka yanga akomi ya yo azalaka nde na nga te na linie na nga leka te epe na ndenge na ndenge mabe te moto na moto aza na choix na ye le goût et les couleurs ne se discutent pas nga na goût na nga nde nalingela jo na nga zala epa na goût na ye pona oyoka moto apasi ya nini moto bato azala ne bien asolola ne bien na ngai naza problème na ye te mobali yana kabakaba yaya asali mosala ebele mobengani ye te yaya mitia na place yaki yaya acomprendre ke yaya oyo amele buzoba kaka ndimanga porte nayebisi yo na monene bongo ya monene porte parole ya monene pemba akoki nde te yala ezaki akokatana pemba mokusi yaya koloba yaya koloba nde biso ovanda mpenza osali mpe 10 émission na journée olobi maboki jeton moko wana jeton wana ndenge balobeli yango baki yango yana alobi ke bato babenge ye mokolo odefendre kabakaba bongo mama mokolo oti kosala émission aodefendre soso bon de toutes les façons omoni so moto azwaka te na vie ayokeli ozwa yana ovanda na ma campagne comprendre yana aza na motuka yana aza na baflati yana aza na mobali oassire ok soki aleli lisu mpasi na butu na ntongo mbongo eyaki hôpital mais ye sikoyo ti lelo place ovanda ikeleve omoni te ka oyokaka motema mabe nayebisa oyo déjà bato ebele ya théâtre oyo bakoma barata vie bakoma baégri bakoma mitema mabe bango bamoza cercle ya l'état mais eza na bato mosusu ozala na bango cercle ya l'état te en tout cas voilà merci beaucoup Miss Lolo merci mingi na lebo mbuta mufuluku ya Europe en tout cas bisous à toi papa lebo bino nyonso bolingaka Dorcas boloko konga pina linga bino tellement Miss Lolo nous avons suivi hier toroanga na te Mama Top qui nous informe que bafani bakabola bango et puis batuni mama qui songi alobi que tout le monde a beauté tout le monde a songi tout le monde a tongaka na théâtre yepe a tongaka makasi et puis Mama Top alobi na biso alobi na biso te malobi eloko moko boy dérange mingi abakouk na yebi to soki côté wana Richard Rotier la biso yango to ndenge nini partout à côté partout sali ba tout passe on dirait azo boakela to rôle pourquoi tu dis on a si le kolobake nga na bota na lela la maternité na lelisa mwana inge c'est-à-dire quoi bon omoni donc à chaque fois na ça OK na ba prière faut to senga sagesse rose intelligent mais tu n'es pas sage oza le retour incomplet faut za la bilo so mbale po e ba ndenge nyongo voilà
Et puis il y a adage moi tel père, telle fille, telle mère, telle fille, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Oui, jamais moi à Robotaniao. C'est-à-dire pardon, quatre inspiration. Voilà, on y va. Moi à Botara Lyonson. Léopard à Botara Léopard à Bouquier. Niaou à Botara Niaou. Vous comprenez? Voilà, très bien. Na otala penya boye. Kotala penya nenge mère aleki na TV. Na respecter ma casse à maman. Quoi que le baba insanité. Ce sont des insanités où aleka na kia lobby. C'est-à-dire où qui n'ont des. Ako to lo na okene na ngobiye na liboyi batu ba ko loba ba maître bo benga ke to beta. Bana lemba bazaka chaque fois na lobby likambu. Ako tel ba yala ba lemba. Ngala ba yaya o baba leki ba côté la ngati. Maintenant ok na ngo malembe po batu ba comprendre. OK. Tango mukolo moboy. Wa déjà combo. Okomi ko analyser likambu nyonso eleka ba journaliste ba yeba tio miko wana valeur te. Na okele sou bien. Koloba ke ba fani ba kaboli biso ba fani batinda ka yalinga mbala baninga. Na tuni question. Wa mama top. Et bon on a une kalobaki. OK. Na tuni no question. Ba fani ba bibino bokabola biso. Tanga linga mobala machako. Ba fani ba yebsaka ke linga mbala machako. T'as des preuves, maman. Contrôle-toi s'il te plaît. Donc Miss Lolo. Na kata question on a répondre te. Vas-y. Pourtant on a dit kamonga na yebi ozo ça là c'est contrôler par rapport à na ofinga. Non, ba. Yele bakata bakabwane la ni. Ba fani mutuka bakabola bango. Te er moko na vie To be lonyo ko na te voloba. Quand les maternité, quand les samois, quand la maternité est l'axinine. Cela veut dire quoi? Maman. Pourquoi quoi tout cas? Est-ce que si la même na théâtre botate? Kabaka pas botate. Na bibo. On a dit combien de personnes ont le nom matingo ba ko luka mwana. Ça c'est toucher la batutu on ba botate. Pourquoi insulter ba so ba botate? Yo kasi so yo boto l'équipe ba to ba botate ni. Na la mère de 4 enfants. Est-ce que faut na ba temps on a 4 enfants, 4 enfants on a botti on a zilani. OK. Très bien. Donc, on dit moko mukolo tika la place qui mukolo. Yo so mona mabi pendu. To maman linga. Je m'excuse. To maman linga. Batandaka miko nyoso boy. Non, jamais. Pendant $50 to $20 ba ba tio miko bibisi n'importe quoi. Quoi ko lo ba ke na maternité. Mais na ebite mère, on raisonne neni. Mais maternité on pourquoi blesser bino baba ko. Na lobi boye, nga ko blesser nga te posa. Non, le point c'est quoi? Mutu soka lo ba likambo ay tuka ba ningo mona. Ko lo ba na sila teze la pardon. To lobi ka teke na sila. Mais il y a combien de personnes oh ba botate la monde au bazebele kabaka ba botate. Te nga ko na otanga yete. Na otanga na yete na simba kote kuna te. Toza na bato belé ok misu na bango na ministre nzambe yokelanga mawa pesa ngata mwana yaya na lola kuna ba otia liste ba maman ba bota bokota lola te baba ki batu bi bale ba lola mbetu moko okene moko tikala. D'accord. Maman penya memi mwana mukongo mwana piu akei mama tikali to luka bokonza lola mama tika biloko eza bien te. Mwana nao asongi a imité yo. Yao na bi mwa bota muninga ne mwa, nya bota muninga nyawo. Parce que ça songi yo maman mukolo na TV zo reconnaître que nga na tongaka. Est-ce que peut-être maman boy asa digne d'être appelée mère? Mais ba ni bien, mais maman bi penu. Au sort place ma bi penu lesquels ba buzoba. Ya on a vie Faut aux amayele. Mais Miss Lolo. Ya on maman musu na ngola, bala bi keba zo ba $26,000. Ma zoba mo $26,000. Ma top ka. Voilà ozanga pardon ya tika na kokotsa na kufuya te. Pour le kola kozanga sagesse. Olingi mobala mo amuke, olingo ki chassa benda mboko nyos. Miss Lolo to be normal lembe. Baba cook. Bozaka so moi. Toza somote. On a sa défense. Ya basi dio so babota te. Mais jali bazo moi na bana bi jour moko jo ba perdre tout. Jour kaka moko. Je vais perdre mon mengo na ye, à perdre bana na ye nyoso. Oh je vais aller ko kende ko sala ka bango ko tumaka mbeka pona bana. OK,
biso to ana culture ya osai la bana biso action de grâce té mais Job azala kutu israélite té chaque matin abane ko kelo sala offrande Seigneur bana nga peut-être place ba kenaki ba sumukaki bana Job bando sambela té bana Job chaque jour bando sala fête toi ni Job bazwaka nyonso mais batikeli mbomoi pour qui intègre devant Dieu toi raté la TV toi raté ce qui est beau ta maman tout ça n'a pas beau ta noni mais pourquoi blessé ce qui est beau et blessé moi il a zolo bana ministre na maternité na bota pourquoi blessé na la ministre là c'est là yo mo lo bibeto ke ni malembe basi ba bota te belé na théâtre baza ebelé mais pourquoi ce qui muta simbi ma bota bino ba ko se sentaka ngana yena makamba sila te awa na loba bien awa na eko loba makambu ya basi o ba botité donc kasi ngana to fandi awa musu to meli mo mai mais za la mutu musu asali une semaine aluka mwana. D'accord. Et Rachel m'a fait sa stérilité. Nous avons m'a privé Rachel Bana. Nous avons m'a privé Rachel Bana. A frappé qu'il y a une stérilité. Ok. Pendant 12 ans. Nous avons m'a frappé Rebecca na stérilité. Yo kasi nenge zaboye. Nous avons yebite ke mutu boy fa bota. Ce qui Sarah a bota la 90 ans. Pourquoi pas basso avec na zamba nzamba sa bango bolamu otala ba témoignage te kenga na zaki na sali 15 ans de mariage na sali 20 ans de mariage na botate mais nzamba sepeli singa pese ba apesi ba na 9 il est le juste juge Bible je bisanga boye il fait grâce à qui il veut ayebisa Paul ma grâce te suffit Paul Azaki un grand homme de Dieu. Mais il s'est dit, ce que c'est Pélisio, le Molanga Kunki. Nzamba ebisi ma grâce te suffit. Maintenant Israël, ce qu'on a défaut qu'on sait la Nzambete. Mais Paul la Bible, me comment le quoi Paul Aza dans le Nouveau Testament. Azate, tout ça c'est de la jalousie. Moment où nous avons émergé. Mais aussi baka na point moment qui est dérangé ainsi la tête. Trangota. Et dérangera été si la tamboli bien a osé la balle bien boyaka muke maman obinu o sali mabe mwana na yo sali mabe maman o aza sage maman o aza sage anga lo bano wana za maman leki na yo ezala mbala suka na yo ka yo otonga maman leki na yo mais maman o aza insensé akwa kwa appuyer mabe mwana na sali donc ça ça bana nga ba jeter ndo moninga nga so mona za mabe na bikanda tonga razani na raison watana no petit yo kador kasi au moins na TV il faut to bomba babilo mususu d'accord wana eza lokola aye ko appuyer mwana na musalo mwana salaki a continuer yango au moins musalo mwana salaki a continuer yango mais fille pas tonga yaya yo vana dana sila oyokele nga otonga ngana tourna na sila na mona nga place sila tonga te d'accord ça va sila tonga e ba sila tonga neti ye ba otonge na parti ye bisanga parti ba otonge la ba otonge na poigni ya moko to tika kapeko pula nini kamuke ba tonga kinga pasila pula nini ba komo komisa sila lokwa saka la sona bango nde lumbaka solo ba komisa ebongo mais non quand même, ils ont mérité respect. Ça, nous sommes dans la biso. Voilà. Oh. Dans la dorcas, c'est bien, Moko, hein. Batu bazo et batena lobanini devant caméra. Ce que les analystes étaient, c'est quand la moussalo salaka. Yo li yo comme analyste, yo moko comme muta théâtre, yo moko comme même des Gaulois, yo moko tout. Yo moko comme comme mouillé. Même des Gaulois. Kayibe Gaulois, zibe Gaulois. Na lobby, hein. Na fini na rappeler ka maloba wa loba ki yango la lobi mboa jama ko bota nya maman cher comme donc te la beti li solo pourtant ya zolo ba ke ba fani mutu ba kabola ka biso na communication ba fani ba kabola ina ba fani nde ba tileke linga mbala masha wala ba fani kaka ba fani kabola ina bakata yango la bi ba fani pratique ba kabola bakata bilo mususu to tiko ko la ba fani
bafani boya ko expliquer biso pardon bafani na ça besoin ba commentaire na bino bafani boya bisa biso bokabola biso ndeni ponga na omona bino te les fans ba conseil bino makambu ngali na bino mingi bafani na ça besoin ba commentaire na bino boya ko expliquer biso ba bibino bokabola biso to bokabola biso en quoi yo so mona fan na bengi yo abana otonga muka théâtre na yo ezalaka biso atuna bodi mutu kingani yo ba surtout so liga mutalate obanyo poata mabe ya mutala pa bafani ba yeba maam na biso ndeni bon ba tie Jorvi na kati to moni mida tie Jorvi wala tuna mida poto yo rappelle histoire à Jorvi mais na lobi tuna mida yaya nga mama Jorvi na yebi na nga yango te na yo loba nini awa maman mukie ba maman ba mère ça fait pas du bien Jorvi je t'aime bien mais faut des jours hein na bimabe na te lobi na mabete topesa conseil topesa conseil mais nga en tout cas wana na yebi te wana ezosenga penya mida penya ye moko a expliquer makambo po nga na oyo bane likamba bafani bako expliquer biso bakabolaka biso ndenge nini les fans bakose bino makambo boya koloba. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo tokomi na biso mukie ko chité abakou boza très chaud mais bon supportable maman so soki mutalo parce que mutu mususu wa mona ni pesi maman top afingi ne silate en vrai dit parce que elle n'a pas cité le nom de celui-là babilo comme mususu fo babino babo beta ango kara abakou boza sora mutalo maman bota trop fragile c'est rafingi silate awangala eko défendre mutalo baboye na défendre cause ya baso yo baboti te yaya mais boy bise pesi la bota pona nini na pousser na makasi kasi po yango comme point non wala ko te tala biso te wala tala biso te yo so mona sida leki na te va sali communiquer ke na oluka mwana ba on jezebele ba felme zebele ko pe ko adopter o mona pe oboti mwana bo mwana pe akoli a aider ote mais mwana oyo adopter ki asungi yo na mona ngote mindele batikela babo mengo na mona ya musu mwana na ete enfant adoptif atikele bobengo mwana oyo boti yo moko boti mwana mais mwana zoke tonga o ngako ndena za boya makona nga mama biso mtabenda sa ila ba chance na nga ya ona za fia liko kilo mwana yemo azotonga yo mwana oyo boti yemo ka otonga yo wala dada tala abeta biso na lobi tala todo solo la donc kasi nazo beta lisolo ya ko comme ça tala donc kasi nazo la fi le problème ko baksa ba problème ko problème nazo beta lisolo ya mwana oyo boti otonga yo des mots fait de mort yaya aza baza mayele te yango na biso ke ba mission ye mo katala asala katala te po atala berero asala aboza peine de mort yende mtaka ya boya faire la flati maza mayele te so mtaka sala flati kuta ozo mbongo bongo ya asala musanini ya kotambola ko ba makoma ko pozala sima ya mutu po la sima yango akeli na malewa ba pese moi quelque chose ya za mukalat ya gola aza responsable asa musalo epese mbongo aboko la bana bongo ye prince yenda bota ya pesa stérile biso to boni yango te toka ko finga ka batute na TV toto lo ba likamo bote na sima to yebike likamo na lo la mutu boy mais na maskango eloko ya saliwana ezala rati voilà au contraire il fallait vendre sa bana mibale o leki na o mwana vendre si bango sali bango non na ningi boyete si mwana comme na niveau tonga seke batonga na ndako batongi na ndako mwana yo bimisa oli banda ma top là ba mingi te mi fi lobi makambo tu mi fait 6 na bon ça va bien moi ça fumbeli trop na suka merci bafani nazozela ba commentaire na bino bo expliquer biso yebi bafani twakabola na nani yebi bafani twakabola nga bafani bakabola na nani ana nga kabona na mutu na moni déjà que ça ne va pas to kabwani na ndenga bien bafani twakabola na kabaka babese kabaka baboyo zo mutu mabe bafani te ya bafana batute ya fana ko loba nga leo na za boso mtaye oyebisanga ke Dorcas za mabe na ukabona na Dorcas te na ulinganga mona mabe ya Dorcas so na moni mabe na yo ndena manjo so moni Dorcas nga linga tozala boy wande ko nga linga ko mingi partout toucha kinga pona ni balobaka dialogue
il faut savoir comment dialoguer. Même la famille, ceux qui dialoguent exactement, mon mariage est comme une débandade. Pourquoi? Il faut dialoguer na muninga. Muninga no beta comme on a nenga mabete. Mutaleka ka batangi Dorcas bolokoko. Mayebi te baramni manolo ba pona Dorcas. Mabo Dorcas yebi ya misto la tonga ka. Yo mabo ko sans ko vérifier et ala batu miso na mondo ba vérifier information te. So ba yebi si kaka. Quand les ba memele message et sili. Pona ye amoni ke otonga ka ye oloba mabe na ye. Mais muso muninga no sala témoignage na yo. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Miss Lolo, un mot et puis Bambote. Oui, Bambote belé. Nabato balinga biso, balanda biso. Bah merci beaucoup. Naba conseil nabino. Bah si je suis ba remarque nabino et salanga bien. Vraiment l'ensenga. Ba fan nabiso. Pardon. Ba o bokabola biso. Botika. Mais ngana ebike bokabola biso te bolinga ande biso. Donc mbote belé na vie na nga Clo Manzambi de bundes vie na nga sam conclure nécessaire na pression mbote belé ya ozo kanate ya to mono pété mbote belé na honorable Francis Badoubola mobala batama diva mbote na ingénieur Hervé Mbikay mbote na Boni Toubé Molatisi l'homme belge noir mbote na mufinu kwa Europe. Mufini kwa Europe les bombuta mufini kwa Europe na pesio mbote suza bokilo fona milati fona mila pa bokilo na ngamo kwa sûr na pesio mbote na pesi mbote belé na Lily de Suisse Lily de cœur de cœur donc il a pesio ba mbote belé na mazozo na ando mbote belé na mama Garda Kidinda mbote belé na mama Elimbizi, hymne national. Merci beaucoup, Miss Lolo. Ouais, merci. Nabatunion. Yo pour l'ingo comme quoi bata TV. T'es fils ça. Na okati déjà ya na saka mama fille yo mtokate libangale. Ah maman fille Mayamba. En tout cas, je t'aime bien maman. Maman Zozola. Et maman Mimi Poudi. En tout cas, merci pour na coli kitoko pamboma et merci na binyo so bolandi Dorcas bolokoko washima tono derrière la caméra. Richi watu l'homme aux cheveux blonds. Je vous aime tellement. Nalingi bino ya trop to kutaninga na bino. À la prochaine. Bye bye. Ah oui, le na ville province à Kinshasa solution eye pona mitukana bino. Tunangani ni mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yelibino solution pona bamitukana bino oyo mwangana ezana matutu établissement Fordi atelibino débosselage peinture pe fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bebe po ekozonga elengi na ndenge kosakana te sepelas na sepelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenge kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa ngo dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekusa mituka na bango oyo ekufa établissement Force de Dieu ki daka na yebiso gu ke yo